Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru nezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons fort. Mbote Bakinois, bienvenue dans le magazine Nabino vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Population congolaise et réagir par rapport il y a deux meetings où il est qui le 29 dans le 31 juillet, il y a opposition et majorité. Kinshasa et l'équipe partout, le lot magazine Abino, tu es consolé na bakino abapisa biso ba vie na bango par rapport ya meeting o elekaki na week-end passé ya opposition pe ya majorité boyo ka bango ndenge bapesi ba vie na bango. Vous allez que démocratie triompher. Pour tout le monde que majorité sali meeting na eleki na kimia. Pe opposition les sali meeting na eleki na kimia. Puis le monde a félicité la police. En tout cas encadrement ça qui to qu'on a bango sur côté no semi balé. To continuer ndengwana pour la jeune démocratie, nous avons malam que non, tu comprends que non, majorité de bazana ba initiative pendate. Donc ce que l'homme voit ça là, moi là on va précipiter. Vous savez tout ça là vous. Donc mais normalement, la meeting elle est bien, tout ça la cima, tout la choité. Soit tu sais que la salle meeting, la police est brutale. Mais cette fois-ci, en tout cas la police a dosé, elle a calme, baka ses alaïté. Pour tu vas provoquer ba manifester za bango. Na côté qu'on a déjà ceux qui basent dans la meeting na problème te pour encadrer bango mais cette fois-ci makambele ina ninga calme deux hommes na ke malem les tozo kende ba to vérité bazo monana ba o bazangi vérité ba bendela pombo keza ya biso tout to les Canadiens moi bien mais dans l'ensemble en tout cas nous se les ray malam kimezaki ba respect ya bilora bato zali ba bukite ça wana za déjà moi évolution na kati ya oyo balobaki bango na bango oyo ya majorité na opposition biloko ya bien ezali eza kokokisaka bango makanisi ya bien ezali mais oyo ezokabola bango mpe ezali basala nyonso mpo ete ezokabula bango elimwa bakutana oyo esangisi bango mpo ete tokende liboso bato balingi baintere na bango individuel babendaka basinga ti singa kokatana wana nde baby donc baza na sagesse bwanya po basukisa biso bamema biso na suka ya manda correctement. Botukola na ndenge bakinoa bapesi ba vie na bango mais ezali que expression ya démocratie au totuko vivre week-end passé et continuer bongo parce que ceux qui chacun a dans la besoin à lobato pe ça la meeting na s'exprimer incident et ça la matin mobulu et ça la matin ndenge totuko vivre yango na week-end au totuko leka Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda analyse aucun des salles libino ya semi-pragmatique, il y a discours, il y a majorité présidentielle, il y a opposition. Kinshasa et l'équipe partout, week-end et à fin du mois de juillet, Zala qui est riche en événements politiques tant au niveau de la majorité que de l'opposition. Nyonso et Banda qui n'a date le 27 juillet avec retour il y a Etienne Tshisekedi Namboka après avoir passé 2 ans à l'extérieur du pays. Et puis pose la première pierre et pour la construction et un musée na site ya Tembena Tembe pas ya chef de l'État Joseph Kabila. Tout de suite après Zala Kinde guerre, il y a un meeting. D'abord le 29 juillet avec la majorité présidentielle. Ensuite le 31 juillet avec le rassemblement na espace compris entre avenue de l'enseignement na boulevard Triomphal. Il faut savoir que ces deux meetings ont des points de divergence et de convergence. Na o état le dialogue na MP na rassemblement, tous sont d'accord mais avec le terme différent.
Pour la MP, dialogue selon l'ordonnance et la présidente de la République. Pour le rassemblement, dialogue selon résolution 2277 et à ONU. En ce qui concerne les élections, les deux meetings ont soutenu l'organisation des élections en respectant la Constitution. Mais pour la MP, il faut la révision du fichier électoral. Tandis que pour le rassemblement, l'élection présidentielle, balingi et salamana délai constitutionnel. Pendant likambo etali facilitateur AMP a réitéré soutien na Edem Kodjo pour le rassemblement va changer facilitateur Aza Kabiliste Ndenge Tshisekedi alobi. Débat mususu ezalaki autour ya ba plein netika kana époque ya guerre ya Wenge. Le jour ya meeting ya MP na stade Tata Raphaël Oeza na 40 000 places. Mais selon MP, Naba médias proches naye, il y avait plus de 200 000 personnes. Opposition a répliqué que Ezali Lokuta ata soki ba doublé bat. Parce que stade ya Tata Raphaël ezana capacité yako yamba plus de 80 000 personnes. Dimanche 31 juillet, meeting ya rassemblement d'après ba organisateur, il y avait plus de 3 millions de personnes. Mais pour la MP, Naba Média acquis à sa cause, il y avait entre 10 000 et 15 000 personnes. Qui dit vrai, naguère yaba chiffre. Oyoyamotu ya population à retenir que grand rassemblement est l'équipe sans incident majeur avec une police qui était professionnelle. Mais MP a annoncé meeting mususu na esplanade ya palais du peuple. Ndenge kaka tutu kaluji alobaki na mukuluke awa eza muketo kene na stade de Martyr na époque ya guerre ya Wenge. Kinshasa et l'équipe partout. Le 1er août, la fête de parents. Yango tokite ki na terrain pour la kotu na ba parents soki journée wana bazwaka yango ndenge nini. Magazine Kanimé tozana cimetière à Gombe. Ndenka que c'est passera chaque année le 1er août ezalaka fête ya bawa. Yango toye kutana na bandeko na biso o bakufela toye ana cimetière à Gombe. Vous ba yebisa biso souvenir nini bazo garder pour na ba parents pe bandeko na bango o esali ke ba ya ko entretenir ba tombeau na bango. Je suis l'un des fils de Pongolov. Donc aujourd'hui comme des coutumiers de coutume chaque année nous venons ici le 1er août pour embellir le mausolée Pongolov puisqu'il y a plusieurs visiteurs qui viennent ici. Pongolov est une grande artiste et elle reste une grande de par ses œuvres. Elle vit encore aujourd'hui de par ses œuvres. Mokolo ya bawe le 1er août yango wana toye pona osukola ba place na bango ko tia ba fleur yango wana moni tokomi pona okabula na bango ndenge bakenda omoni ke ko kanisa bango journée na bango ya bawe yango na ye pe na profiter na kotala tomba mama na ngana ba grand frère na ngai to bongisa to tia propriété po ile azaki bomoyi anda olinga salité te alors alobaka ke nga soki na kufi fo batumba kunda ngaka na Kinshasa po nini chaque fois bana na ngai po nazana bana naza bakoko bayaka chaque fois kokombela ngai sika bon bolamu na bango balingaki biso tozala bien bazali na besoin totanga tosilisa yango wana pe fuyi nango yango toye po tozongisela bango yango pe malgré que tokozongisa te o bango basalela biso mais bolamu wana basalela biso po tozabenga te fo tosalela bango pe bolamu moko malgré que baza bato baza te eza nango poso pamba mais to reconnaître bango toujours na ba mémoire na biso yango na tozoya eza ba souvenir wa malamu ba garder pour na ba parents ba camarades bandeko na bango ba kufa yango esali ke mema bango ba ya ko entretenir ba tombo na bango alors pour na biso bato pe toza na bomo il faut ko yeba ko vanda kaka malamu na bato po eza te ki ba yeko ta kaka ba parents mais ko kufa za ki malamu na bato ba camarades pe ba yeko entretenir tombo na yo donc to yeba ka ko vanda na bato malamu na mokili tant toza na bomo Kinshasa et l'équipe partout. Photo seka mukepe buka kingo rubrique na bino bolingaka mingi ya selfie tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. La photo to seka moke buka kingo écoutez dans un selfie écoutez
Kamoke Bukakingo Écoute idée Lance-toi selfie Écoute idée Sois photo Tout c'est Kamoke Bukakingo Écoute idée Lance-toi selfie Écoute d'idée, écoute ma vie. Sois la photo. Tout c'est Kamoke. Bukakingo. Écoute d'idée. Nzambe ya baju ufresh ezotia baju misusu mal à l'aise oyo ka ndenge bakino bazana esengo nango na micro ya KNP. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais vie ya ba agent ya Ufresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya Ufresh pour vérifier ba rumeur nyonso oyo elobamaka na ba détracteur ya Ufresh oyo baza komela pema na impact Ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que Ufresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakoka kite ko bomba ba sentiment na bango balobi boye. Bandeko congolaise bota la biso tozali ko meka ju oyo te ko vérifier information na source comme nango Ufresh izine yango wana oyo toye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo seleki tout se passe bien baza na bango en règle et puis na normalité baza pe conforme yango na to recommander bino bo mélange Ufresh. Bozo mona ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Soki bomoninga awa na usine o bazo benga keno Ufresh entreprise eza vraiment pona kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville tozoka na kitesa ezo circuler mingi keno usine wana eza usine liwa c'est pourquoi na yenga moko pona ya ko palper du doigt. Na palper du doigt na mwende bozo mona oyo bakome ngo nini Ufresh na yo ki penza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien na sengi bino bolanda be boyoka biyoka yokate bomela boko sepela eza nango bien na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato Ufresh atia KO na terrain ba agent balobaki boye bapanzaki Ufresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato ngo na makolo na biso yango wana za kopesa conseil na ba mama nyonso mwana soka zo kende classe ko banga te zwa ji Ufresh pesa ye akenango amela na école lelo to uti ko ba journaliste binomo bomoni bazwaki ba puiti information moko boye concernant Ufresh ke za sous mabe mais ba momo ba di sur terrain na si bomoni na image ne ba témoigner Ufresh oyo eza produit ezo bomate ezo sama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T esili botika na bino bilobela po Ufresh e bomaka te pesa nuisible na santé te boluka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya Ufresh ba journaliste bandimi déjà match esili totunaki bakinois mpona koluka koyeba soki eza mabe to malamu mwana mobali afutela chéri na ye bafrais académique boyoka réponse na bango. Magazine KNB le tokiti na commune na Gombe précisément na avenue du commerce ko sona mibali ba biso ce qui est normal na jeune garçon a foutu la chérie na ye ba frère académique pendant que non babalanité. Aza moi si na yo lingi bozui bosali conjoint entre vous deux. Boyo kani du fait que en ayant les deux que au plus tard tokobalana entre les deux. Alors boluki moyen mobala za na moyen ko luka moyen a foutu du moi si classe
au pourvu que ce moi si à bali moi si à la fin moi si aye ba koza na profit na ye ya mobali parce que mobali mutatangi ici c'est ça là il moi parce qu'on attend ça sous ma classe pourquoi na kutana la ba déception na kutani na moi si orpheline de père na supporté banda 5e des humanités moi ça soit diplôme na mona ba comportement moi soit la kisanga après avoir causé diplôme et puis ça la leçon à vie quelles que soient les difficultés na autant que ça moi si classe ceux qui na tient na kunanga netinga la universitaire na rosa moi si na niveau moisa na scène na balie ceux qui na la poste na relever niveau par rapport ya makamboyo na lingana sala l'avenir là na autant que ces classes poisa de la kunanga za la bananga mais la période de fiançailles n'a moi si en charge n'attend ces classes na sala yango na bénéficiaire et lo moté pour na foutre les frais académiques et ça problème té pour na lingara mais ceux qui na lingara été na foutre la été mais ceux qui azana ba parents na ye wala ça autre chose parce que ceux qui ba parents ne bazali pourquoi na foutre la même na lingara pamba te ba parents tant yo tangisa mwana bango ba ba te que yo mtu aussi potake na classe ba pousser la raison que biso to tangisa ki mwana d'autres fois za likolo bona bo pona ngai ela mabe mais que ba parents na bango ba ki peut moi ma classe bolinga biso pesa na à part so ngai na balende seconde akomi ko dépendre na nga ya normalité ba parents ne ba li ba occuper mwana bango biso kuna peut to ça peut bolinga biso ndenge na biso mbonga zo dépenser pour na foot les frais académiques qui na jour à venir à ko décevoir ngate tant comme quelqu'un na jour à venir wana pourtant on fait des dépenses na nga lelo mais ba mikolo roya esa ko trahir ngate comme na mutumo mususu ngambongo na nga kene inutilement eza mabe mais na foot pour académique so ngoni ke na da difficulté na famille na moso na lingi pa piste na ndenge bena solo ni na ko dépenser pour na bolandi wa ndenge mibali ba pesi ba point de vue na bango misu balobi que basala ngo me bazala toujours dessus na ba fille batangisa misu pe balobi eza ngo mabete na mobali afute la chérie na classe pe za rapport na sunga mwasi na ye donc na ba o basala ngo ba fute la déjà basi na mo ba classe bon continuer parce que za ngo ka pour na bien na bino tout ça et l'équipe part. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Ressabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. tosali constat que na ba famille ebele soki bazosenga d'autres komona misusu bakoma kosenga chaînette groupe électrogène pe congélateur yango tongi toyeba soki eza kaka bokoko to eza lokoso ya bafamille. eza batu bazolanda baolanda évolution moko boye donc makambo moko boye eza na page mais sans tenir compte ya ko se référer na coutume na bango parce que coutume eza mabeti coutume il faut kolandela coutume kotosa coutume mais biso en principe
toyiniaka nde coutume na biso mais en soi coutume eza mabe te. Mais yango ba conséquence to kuta ngo lelo po libala net na Kinshasa po bala, c'est tout un problème. Yebisanga jeune garçon zo sala tazo asaka disons cop moko boy na zandu to nini timbula ni na ko bala. Bosengie facture $1000 pesa groupe électrogène pesa écran plasma pesa congélateur pesa ntia kangisa biloko wana yango zo mona conséquence lelo zaka yaka to fanda ba parents na biso lelo ba exagérer te or batala ndenge bango lobi batambolaki et ba sala pona ba bana na bango pe lelo libala eza symbole oyo bakaka ki non abalisi mwana na ngai c'est tout. Pour libala ndenge oto ndimbola na ebandeli awa eza eloko ya symbole. Famille mibale nanu bakutani baboti basololi baye bapesi droit ya mwasi po aya libala. Mais natango bakoko na biso ba congélateur ezalaki te. Ba groupe électrogène ezalaki te, ba biloko ebelo ba komosenga na ba ordinateur ezalaki te. Ba banda senga ka mwa likonga mwa mungwa. Bon, au moins tozali ana mokili tozana ba mers ebele bato na mers na bango. Net na ebi epa na biso ba musulman. Ezalaka dot mutasenga ka dot o ba bala e ba benyango mari eza mwasi. Mwasi akokolo bakena ndenge mobile nanga linginga nga pe na lingie na préféré asombelanga ta eloko litoi moko. Mususu pe akoko senga abi asombelanga ka ne fiske lipapa. L'essentiel moi si so bo PC mobile PC droit na libala les a consommé. Na ko ba boye ke nyo sweza ki boko côté. Et là ça dépend ba coutume. Ba coutume ekeseni batna batu bazana ba lolenge na bango ba sengela ka biloko. Ba mususu mona arocha machine à coudre pe ba mususu mona arocha vélo. Ça dépend ya ba coutume. Mais mingi to komi ko remarquer na mboka na biso mususu komi ko zanga pe komi lokoso. Lokoso pona nini ke moto azangi eloko wana lingani na senge eloko wana po ke ba pesa yango. Donc en globalité ko lobaka ke eza lokoso ni mte esala ke ba senga eloko wana ok libala ezaka symbole. Le 1er août na commune ya Kitambo pe mot d'ordre ya notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi ezalaki respecté. Commune ya Kitambo pona koya koyeba mot d'ordre oyo notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi pe initiative azwaki ya koyebisa na bala ya Kitambo que mwana Kitambo nyonso simba pa u Congo kombo na ye abongisa liboso le pangu na ye pe avenue yango toye pona koyeba soki basali to basali te. Ala Kitambo tona mutu te oyo kozwa biso musala papa apesi papa Jimmy apesi biso to kombo la avenue comme tala propre mo tana avenue sali alobi ka liloba muke avenue comme propre. Mais musala ezate mais encore yé aye to sepeli na makasi tala bana basuzo bazoya ba kosi ba 1000 francs ba 2000 francs ba simza ba keidi 20 ans ezala raté vie sociale passe mto lobela biso azate encore yé na Kitambo to sepeli makasi agumela pona libela surtout ngana soutenir ye pona libela Jimmy Kenda continue akene musika po tala kaka soki toninga na biso moko te nana ka kosalisa biso na moko kaka biso moko to bongisa biso moko pete ko bebisa te na sepeli bonne courage na ye a continuer Jimmy Mukendi azama Kitambo biso tutu le yebi me bano soza ko to yebi bonne courage na musao sala a continuer yongo mo to la mitongo mo ni ba jeune basangani basayelo ko mobwe oko to la standardité yango mona cordial ba bonne continuité na courage na ye o ya zui pour être ba chaîne ba telemi bango moko balamuki 6 heures peut na moka petit mobiliser ba petit boya a Congo banzo to moni ozo ngombe ya mabe to bongisi yango biso moko to zela mutumso ba bongisa ça je remercie Jimmy Mukendi na talaka biso molo ba jeune to lamuki na tongo to su ba pau to su ba kombo to ko sa bo po ni to sali bo pa mbate pourquoi on est raisonnable ba jeune to ba tika tête ko raisonnable ba jeune chaque temps chaque mois chaque semaine zalaka mutuma ko kanisa ba jeune ba musolo ba sa taka mo jeune to la tane ki to ko pena boye ala muki na tongo pa ou pioche
sepeli makasi na likanisi ya notable Jimmy Mukendi vraiment apesi biso susu makasi lisusu boya kokomba tala la mukili on amoni ba papa mama basimi ba kombo to kokomba liboso ya ba porte donc propriété bo pa sepesi nga makasi donc Jimmy Mukendi pena umela na yo libela okoto yo donc Nzambe aza toujours na yo likanisi oyo azwi yo depuis kalezaki wapi pour likanisi oyo ezepena bien osakana te félicité honorable Jimmy Mukendi. Dans ma pambola, vraiment pour l'initiative, il est à la mouni. Pour moi, l'argent de dépasser 350 000 presque pour ma mariée, bête qui m'a tellement, la commune a fois même ça la crise de vie. Donc, on a félicité vraiment l'initiative, elle bien à l'embatter à Kobaboye. Député la personne Jimmy Mukendi, c'est pas le président qui tambote à la camia, et pour on se courage, ça pour pas mourir. Donc to bitumba te mambo swana te mambo kitambo donc ndeto bandi makamo ndeto sukisa ya liboso te ya suka te ya penya libela honorable Jimmy Mukendi biso bana kitambo ba masano ya kain texte ba leki na yo ba vieno to soutenir boro ngala ovidant donc na idéologie pena ya Jimmy Mukendi to sa boulot. Ouais donc l'autre c'est pelika parce que makamba boy vraiment ça la mara société. Merci honorable Nabiso déjà Jimmy Mukendi parce que tu bien que déjà honorable parce que na nous tout même mamba bo déjà salama to vanda sur la ba gondo bangungi banini donc to komoki mana ba terrasse to komoki mana ba bara na biso ya couloir o ya bandu nous mais na moni penza eloko anezo tambulezo boma bangungi banini tout ça en tout cas merci et suka boete continuer ka ko sala makambo ya malamu biso pe jeunesse tu ya kitambo tozawana na tango ya kochao po na tango ya koleka mamutu tokozalawana na simana donc ya boezala te baninga pe bosusu bolanda exemple boze belé aza ye moko te bosika kaka ye te loko azosala asala ye moko boze belé na ba o boza en place na ba o bozo luka bobima bino tu bolanda exemple muninga babi mutu malamu ba yeba ketanga zo kabula na lipa moko na baninga kosela to koma na mapa 10 poto kabula yango en tout cas merci honorable Jimmy Mukendi. Merci mingi po makambo elega kala ezaka lisusu te yanga na sengo merci makambo ya salongo nomona ka lisusu te ozako sopa bakisi bo ezali deja makambo kala tomona kango lisusu te merci mingi yanga na pesi yo Nzambe abatela yo tozaka kana mutu moko biso toyebi ekitambo ezaka ye tosaka kango ndani kakuta kutuna kutani bana sona pe aliye po yende mutasim to aka ne honorable na biso ekitambo ezaka ye tosika pe Nzambe asunga ye po makambo oyo Jimmy o esami awe ezalaka te ndenge pa sali boyeza amba suka te ça il faut na moi ta deux fois poto lemi na bangungia ko sangana te Nzamba pambola honorable Jimmy o makambo a sali non to moni te to moni ba to mona ba honorable to moni honorable c'est la première fois on a honorable quoi Jimmy o ya sali biso boy Nzamba pambola apambola pe mama na ye na mayelo apesa moi na Jimmy laissez moi biso bana kitambo o na chaque jour de propriété pour na biso kitambo en tout cas ba courage pour na Jimmy Mukendi akende liboso awumela havana na ngwende naye na kitamo wana toyoka lisolo pa ba papa na biso ya kala yesu mutaye ko la musabiso bangungi baleke nyoso pa tala mutu oyo nyoso pa eso dimine wana so lingezi alaka munene wete ko kende pana ya Jimmy Mukendi en tout cas biso ne toye ko mona ngosiko Jimmy Mukendi ta la musibiso en tout cas sengo mingi awumela havana na ngwende naye lokola lelo eza journée na biso ya ba parents yango omoninga moko na simbi broso na zachi ya peinture lokola Jimmy Mukendi alobi lelo eza journée na biso yango omoni nazobongisa kitambo na biso bauti wana kolanda bana kitambo ndenge basali musala ndeka to ba Kinshasa l'équipe partout mais ezalaka na maloba te pe na misala bomoni bino moko ba venu ya kitambo ndenge comme propre alors ba pesi merci pe na notable na bango notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi aumela pona initiative pe mot d'ordre a pesi batosi Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge Bozalaka, toujours ebele à Kolanda magazine Nabino. Il y a le lot présenté qui comme d'habitude na commune ya Gombe, Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.